po banda ba comédien na biso ba musicien donc bango nyonso ba komi donc ki PD et komi na on a évité le so komi entreprise nga na ko lobe comme autorisé on ba leur ta pantalon mais na sima pe ba obeta e pe autrement normal ba la c'est forme moi ça qui poto moi ça comme na poto abengisi mobali et puis on se bete na moi sima boko moi sima la tant ki kuna sa mobali bon ba sa poto pe ba mabe en tout cas na place on a faut bongisa ba ki bino pe bolekisi ba bengiso pe na poto ki tango ozwaka mukanda poto mbimbe komi ya yo boyo yebi ko no mbana ngati mbana ngata ne petas bana ngalanda ni coureur de chiffon landa ni masoka basi obengisi poani to obengisi ekuno yebi kalanda masoka basi mobengisi cela veut dire ça sir na eki na ko cimenter makamwana nyos to ka mtema ba disu ba ko mo bango ke même na ba poto ango au moins mobile mo ba kenda poto donc avant bengisa au moins si faut sceller mon vidéo mon be mutakalisation bana poto bon na éviter so pona lobaneni bana poto en tout cas ba très méchant attends bal bozaki ni Amilka mais une fois qu'il a changé le baide oh et aka mutakala moko moi mutakala otika na kini ezaka yango siko mona na photo pour ça na ngoni Rossi TV kuna to mona ba théâtre ba émission ba musical political chronical sportical karatécal nyonso na Rossi News TV. Salut très chers téléspectateurs, bienvenue dans votre chaîne Rossi News TV. Chaîne auto pesi la bino toujours makambu bino mo boyebi nde bo sa so confiance ne biso pe tozong se no confiance wana. En tout cas lelo vraiment libeba en tout cas bana poto bo silikati. Ba poto bo silikati ka bino mo ba benga biso ka ne bino bo sa biso confiance ne biso pe tozong se no confiance wana on to lobela. Hein? Dans le cadre moi bientôt sur la non idée où. Mais avant tout on a une parenthèse nanga je vais faire mes clins d'œil à mon caméraman babi mtaboa kama mbala leki tabalelenge hein Mirakinzi yango mes clins d'œil à toi. Je t'aime beaucoup. Je salue aussi Agence Neverland Agency. Je vous salue aussi pour vos mariages appelé Agence Neverland Agency. Merci beaucoup. Je suis pas seule aujourd'hui. Je suis avec quelqu'un. Bon, découvrir plus tard. Bonjour. Bonjour. Bien makasi. Là bien. Azaki toko makasi. Mais quand un peu qu'on se présenter, bien mettre carrière na été que Miss, mais les lots oyelinga oyisinga que mine kanina boniki de la RDC na kanda. Hein? Ba fanu ba Hollande ba me un peu ko découvrir. Bon, je vous salue encore une fois de plus. Na pesi binombote. Je nomme maintenant mon nom de Yolem Kiala, na Miss. Mais le lot na nende mususu. Nende mususu. Lo na esprit mabe na ba kanda makasi. Maman yoyem ki tout le bien no eloko eza no nini o bat bo comprendre te bat nusu ba ko mo bango ke même na ba poto ango au moins mobile mo ba kenda poto donc avant bengisa au moins si faut sceller mon vidéo mon be mutakalisation au tindelier pour au moins quelque chose hein mobile o kenda poto akenda na ye abino na za mo na tika mo na mo be na kin pour bien ils sont en avoir normalement batata kalizala mais na monde ne biso ya kilelo eza sous bongote donc comme avoir kende poto donner so pour boy ba pilier o lokolo ba non nini apopo makamwana yango nde makambo ngo na yeli yango nde makambo penza na yeli bana poto bon na éviter so pona lobandeni bana poto en tout cas ba très méchant attends mbali bozaki ni Amilka mais une fois qu'il a changé le baide oh et aka mutakala moko moi mutakala otika na kini ezaka yango siko mona na photo pour ça na ngoni tala moni na tala bino bobeta vrai faux bobeta libanda fo bongisa kotwana po non ke lo moko non ka bon moko non ka nya moko ona posta na ko ma yo me bengisa ngo va na ngo pemeni mwana ko bamba ngo eno solingi na poko na midi na tongo yo lingo keno zo mwa vangu OK musala yo siko fona selo ni video après publier nga bandoki beaucoup fama baby no poto bakanga pe fontsera poto to ya kaka hein siko izane lo moko komi na minute oyo ba jeune belé ba jeune garçon belé ba ko ba PD ba jeune belé na kin aba ko ba PD do azane mobile azane awa akesu sukuna ado azasu mobile ni mususu yeda mobile mais azasu mobile mususu na poto so mbala ngwa kiti ana kin na beta ke moi sime
affaire wana qui pédé wana le to mona ngo elo ba trop ba vidéo na ba to mona mona ngo lo ba non ndeni to comprendre phénomène ngo te na seki non na seki pour na kanda te na seki pour la kisabino ke na mutu abatu mibali oyo bakokenda bapoto baozonga babeta bango na fela nyonso ani mpata ikama mbongo omoni yo mobali obeta ko na fela omi libando lobaki wa mobali ngai soko apede wane mona nga ngako mwasi to msuwa boye babambanga na fela me yo bombo na fela seki nga na plus que yo o nana nga plus que yo kotani ba job batika na bango kopango bafo yango na bambetu bo se lote poani po bambi ko tite makidi trop na simo ko se lote non ba et comme ça ben puissant donc bo se lote bo lote liko ani bambi yo après ko se lote comme le loka soso non mobali faza mobali ton a telemi oh si qu'on a biboye affaire en ya bana poto porto bo silikate to lobe juste ya ka ba vérité to lobe la ndenga mabete moi si alaki na poto atika mbaya atika ya ni ana kin mais moi si bana kenda poto bino a reconnaître na fona bengisa ya na ngai et comme si ya esclave donc ya ça la bodo ya alors se retrouver sous tes vie que mta bengisa ya donc moi mbata batiki na mbile iloko wana nani pana ono kolobela non yo olobela basa poto bakenda poto ba comme ça mbali ba naïf esclave bon au toucher pena pour moi c'est très essentiel basa poto bosa la bonté omoni mobali basi musuku na yeba histoire mususu camarade na propre yé na propre fond le quoi moi c'est baki mona mbonga ça les formes bala ke na po et moi mobala ça les formes moi ça ke poto moi ça comme na poto a bengisi mobali et puis on se bête na moi c'est maboko moi c'est mal tant ki kuna sa mbali boy a sa mbali boy pour vous dire que vous êtes très méchante là on a contraté na poto dans na 4 vous dit ba sa poto pe boire ma bé en tout cas na place on a faut bongisa. Vous devez arranger sur ces points-là. Vous pas les esclaves. Il y a réclamer l'autre. Oh, et si quand on a des bosses, moi na poto sur que l'on est pesa moi accès, surtout na bas accès na poto makas. Pour basi sur 100% na poto basi na 80% collé kami bal. Mon mbala za kana 20%. Et on mbala za na moi à dire mais ça ne veut pas dire comme ça mon bal comme ça mon bal esclave, mbala esclave na oté. Même dans la Bible, mbala za toujours le colla moi si. So yo comme ça mbala esclave que yo comment no mobali moi ça comme mobala comme moi si casse pour comme c'est esclave non ils a sens té beto za na mbeto mbala comme na se bo bomba na mbala na se yo likolo on peut baler qui si d'autres pas to kende to zonga nga bon nga na katikati na lo na ofinga mutute nga na fingi na mutute po bino webi ke nga za na mama bina finga na ofinga mutute na lo ba vérité mi bal pe bino pe bolekisi ba bengi so pe na poto ki tango ozwa ka mukanda poto mbimbe komi ya yo hein c'est comment ça réagir té non eza mi bal na mi bal moni mi bal na mbel ba kese ni yo mwasi avant no bengi sa mobile na kene poto kuna siko yo mobile no asir na mbenu mbenu nga sanga mabete yo na komisi à niveau bengi sa yo oh boyo yebi ko no mobile na neti mobile na ngana pétas ben na landa ni coureur de chiffon landa ni masoka basi obengi se poani to obengi si ekuna yebi kala na masoka basi mobengi c'est cela veut dire ça sir na eki na ko monter makamwana nyosto ka ntema. Mais serrer les cœurs au balobara, fermer les cœurs au canyon au pensa. On a monté mandeni yo otuva no maya no mo bovana ni na ndaku obeto nesi na quartier na lobara ya no bovana ni na ndaku tricher na quartier yo tuva normal. Ah to le belo mamba poto. Kasi na poto kasite mtake poto. Vraiment d'abord on va pesi kanda, on va ton mobile azui kanda, moni jusqu'au poto atina mapeka. Amo pa poto ndezande yanga do abosa ni bolamu nyonso mwasi wana sela ke ton zaki na kin. Mais sur ce point là non kitao. Non kitao. Ngana mwasi na kama no kitao. Mais mwasi ton bengisi mobile, lebi ke mobile na ngalanda ne bas mobile. Kasi on va pede na poto. Ah. Ako ba union so parce on va péder ba ki zek bon au plus en pose au fin mais na ba mettre zano libre en tout cas zano libre ba na poto ba Hollande que mémoire est fond mais bon zano penza libre dans loba c'est toi qui parles non ah oui ba na poto en tout cas faut changer côté moi c'est côté mobile on est à conseil faut changer et à bientôt mobile esclave à moi c'était moi c'est pas esclave à mobile. Moi c'est esclave on peut tomber pas esclave moi cité vie za bongo yo edenga lobby ngana edo lobby no edenga lelo ngana edo lobby ta musoko edenga na mbome ta musunga no edo bisika mususu
donc mokili toyebi te okomisa moto esclave te po moto ya esclave nao te yango wana kozala loi nature nature eza bongo tosunganaka dans la vie c'est donna tu me donnes moi aussi je te donne tu me donnes pas je te donne rien c'est comme ça même Jésus écoute pour sauver biso na sa moyo aitize ka mo donna donc nzambe tonga pesi vie na ebeke biso na sima to louer to kumise donc c'est comme ça. Merci beaucoup bana poto message na bino yango na déjà ekomi bon pour la ngai bana mi bali nyonso bino nyonso ba pede bwana poto. Oui, une fois la vente penza ko na côté TikTok, na mona penza PD mon beya mon balia ke fait là. Azu penza ba sil. Atie, azu akei na salon ba tie make-up, bazu su ba lance frontale, bazu ba tie ba plante, ami mon au corger nzambe ya. Yo tango kende poto ba famille no ba yebi ke non OK poto to timi mo na biso na poto po a aider biso siko aide yango o ba ndeko no ba parole ba misaki mbongo po aider bango yango wana ke koma ki pede na poto oh bo kam sanga do yango na fa ke koma ki pede na poto ezala raté ezala raté koninga to corriger nzambe yango bo kufa na ba postate bo kufa belé nyonso bo ngo pesa ka ba fela ya mabe to lobela ka poto mais a pe na kin awa na kin na biso ya lelo ba musicien donc ba musicien ba artiste belé quand je parle des artistes je parle en général po banda ba comédien na biso ba musicien donc bango nyonso ba komi donc ki pede et komi na on a évité le komi entreprise nga na ko lobe comme autorisé au moins mbala oleta pantalon mais na sima pe ba obeta e pe autrement normal. Baba musicien monto tanga kombote wano tia bacha makele belé nzoka te pa kuma na EPPD a okamu singa en plus parce que te plus loin bana basi pe la bandako siko ngape déjà la ligne la pe artiste wana ngala yebiso sko tika kipede ya tika bati ngolio na fela tika ya mabe okufa mabe makali mais quand on un peu ko expliquer biso le ba artiste do ba artiste nyonso en général ba on nyonso ba komo ba PD to comprendre tes beats nango eza non nini pourquoi ba komo ba PD pourquoi bana basi ba komo ba lesbienne beats nango eza non nini. Bon, question est vraiment profonde. Toute la nature, toute l'immobilier, regarde le monde. Je connais naïve pas lesbienne et belle. Moi, sauter bien moi, ça le veut que ta beauté, mais allez. Après ça, on a la fille. Alors ça, la ligne qui est mina, ça moni na kabila qui est bon trop. Et puis singa, y a ça réalité vie. Réalité vie ne me ça na comme à niveau. Abi papa aboti maman banga bet na ndenge mo ado bet maman banga ye na ndenge mo liboma so bete fa ko mara mo bali comme la blo makasa bi rien nga komikadio mon installé bon ba artiste lelo na continue ba artiste nga na ko le pona ba artiste ba na posa en pleurs ba posa ba mata mo kile mo na bango ba posa yenda zala so na kilelo pe mo kilpe linga bongo te yo tongo yo sa posa mata pesa makambo. Donc, on va passer ma cambo, on fait l'hôtel Kara, l'hôtel standing, l'hôtel Lamba, l'hôtel poto aller retour, na sandénité na pesara, na CD kabor, au CD bord, au communo PD, au pédophile, au bamba na bango yo. Donc, nyon sera ya mokili. Bon, siko, tout le belanan. Parce que pour nous, conseil ni nos copés ça va ndeko wana bandeko baso wa kuma ba lesbien bandeko mibalo ba beta ba on a sima conseil ni opé ça bon pour la prochaine fois va changer nan. Bon, à conseil na copé ça bon vraiment d'abord na ebi réalité ba kutana na ngote. Na mundel bazala raté na mundel eloro ni poussa bon ba ko matina niveau wana. Moi penza na ebité. Mais nga conseil na copé ça bango ya fobor. Ya fobor et détruire va vie na bino. Nzambe tanga ke la moi sabi pourquoi ça la moi si donc yo ko comme mobilité c'est ko corriger nzambe yebi na été yo le kino nzambe na mayele yango no pour faire moi si o ko no mobile plutôt yo moi c'est ko mobile o mo lo ka mi balo la to ka mi ba c'est ko corriger nzambe bino mi balo boko mabasi c'est que yo o corriger pe nzambe yo bono za mobile via mobile pasi. Et on veut nous bien faciliter. Keba biso basi to nyonga na ndena biso. Biso basi pe mo vanda bon nyongi pe pour te dire que vignon c'est à passer. So serrer le cou, serrer penza. Obité simbara, o simba. On ni bolingi vina facilité beauté. Vu qu'on on a facilité té. Moni mbon a bien, obilo ka bien ba lia ngo so moni le passe na ngo yebo géron ye banene on sa makam. Loko yebi ke no ba bambi na nga ba ngai. Ba misu ko appeler le ba mo mena ba kisi po
il faut ne fungama si me fungama oui mais lui qui se na fungama fungama et fungami après tant donné bon côté bon mayo yo kané l'autre tala ya fovi beaucoup fana malade mon somo yo moni malade pe me belé ba malade pe me belé biso to mona kata mususu ba china te to mususu ba pede to mona o ba pede ba lesibe le mbo que là biso malade yo ke obi ba bambe exemple ba bambi mo ba na fela ba bambi na fela pour que pas moi ça ba to bimi e be lo kiteli point de interrogation ya botika ya fobo. Merci beaucoup eza bon Michel Tolobela bino toujours ba relation ba éducation familiale mais en parlant de cette histoire tu dois comprendre que non ce sont des parents au baza cause ya bosoto oyo na benga ta bosoto ba parents baza cause ya bosoto nengo toloba que non la fille azaki ne moi si mais degré papa na bango ba ne ko tortiquer na maman na ye yango yaki ko causer que non la fille se décide bino ngapene na boye fona ko mayaya vu que eza émission tolobela bino toujours makameteli éducation familiale en tout cas les parents je vous en prie place wana bobongisa hein mwana to mwasi aza adversaire na yote j'ai toujours l'habitude de dire ceci mwana azalaka erreur te hein ba parents mwana azalaka erreur te obiso ba kinois to koma la langage moko to lobaka mwana liboso azalaka erreur non mwana liboso azalaka erreur te mwana obimisi na makila na onuire vie na ye non donc on moni ils ont causé ba inconvénient au bana na bino ba koma ba pédé bana na bino ba koma ba lesbien en tout cas nos parents essayent un peu de régler ça hein avec vos familles hein tout peut d'autre part qu'on condamne bana nous les parents besoin quoi assumer ba responsabilité na bino te comme il faut. Eza bien te. Merci beaucoup Ezaki Bongo Rossi News TV hein, bon s'abonner massivement. Là nazaki na mannequin international. Mutu nyonso o azana posa sala epi baza dispo. O nyonso azana posa basele ozala marque na yo, ozana posa basele pib et tout. Bozondeni. Bon, nganazaï, je suis là pour tout le monde. Si vous avez besoin vous me contactez sur plus 243 89 86 72 982. Donc ça vous bien qu'un numéro sur Instagram j'ai écrit Yolem Kiala. Donc si vous communiquez à Yolem Kiala directement besoin. Donc je suis là. Ok maman Yolem Kiala le monde de la fin na yo ezami. Bon, monde de la fin dédicace nanga je peux dire na dédié non premièrement ma maman chérie Nina Botefa. Et Astrid Kumbu, je vous aime beaucoup. Papa Nanga Pierre Boakoukou et toutes mes sœurs, Joyce, Kiala, dans Binonion Sotivine, je vous adore. Ok, merci. Là, nous sommes à la fin. On peut se mettre debout. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Là, nous sommes à la fin. Je fais mes clins d'œil. Hein, je fais mes clins d'œil à Karel Nyanga depuis Canada. Et Babi Emmanuel depuis Allemagne. Babi malgré tout Mikolo code et moi la Coco so papa Bongisa et la Libanga et Wana. Babi José depuis France. Babi Mobalo Azara mnoko pete poche zoba. Ah, José depuis France, il y a les boss les plis na bombi ya linga bongote. Yo peso nyo sala mato bois kama niki de la RD Sazana au bois kayo makasi massivement. Bon s'abonner na chaîne Abisso Rossi News TV. On se retrouve prochainement. Merci.